Bandeko Balandi, touti ko yoka mwana mboka Etienne Tshisekedi na bandeko nyonso tu o bazalaki awa na Genève pona oyo conférence Etienne Tshisekedi abengaki tozozwa réaction ya bandeko. Mbote mwana mboka Kyungu akumonza. Mbote décoalisé. Masolo esili impression na weza ndenge nini? Est-ce que o bozalaki kozela yango wana ebimito makamususu etikali? Yango wana tozalaki kozela. Tozalaki kozela biso bana mboka nyonso ya opposition musala ya solo ebandi sikoyo parce que tokosala mikolo oyo biso nyonso lisanga moko liboke moko ndenge tata wana ya liboso azalaki koloba yango nde ezalaki eloko moko ezalaki kozanga biso sikoyo esili makambo nyonso ezongi na droit chemin pour combattre biso ezala na succès. Toko benga ngonini conférence de réconciliation ou bien ndenge parce que to moni yo beaucoup tani na Tshisekedi alors que bosali bambula na bambula beaucoup tanaka te. Yango wana ezali rassemblement ya bana ba force politique nyonso na social ya Congo. Makambo ya kolobana na Tshisekedi na ngai wana ezali accessoire. Sikoyo tomoni tozali na komba oyo moko banda mbula na Tshisekedi oyo ya ko sauver peuple congolais. Yango wana il fallait to bosa na makambo nyonso to sala lisanga na liboke moko. Merci beaucoup. Mwana mboka Franck Diongo Mbote. Voilà, Masolo esili impression na yo, réaction na yo parce que yo zalaki yo za président ya FAD, Front Anti-Dialogue. Au monique texte oyo et rencontrer attente na yo ou bien émission na combat. Non mais j'étais moi-même également en comité préparatoire. Bisoni de produire ba texte wana nyonso. Ils ont rencontré volonté, détermination au peuple congolais dans la logique de faire partie de M. Kabila dans le respect du délai constitutionnel. Il peut montrer que le dialogue à Kabila, dans les textes, on l'a rejeté. Je vois c'est une victoire de ceux qui se battent pour la démocratie. Je m'en réjouis du document et des contenus. Est-ce que tu as dit que cette fois-ci, beaucoup de ou bien et Kobima Awa, Mbalamoko pe boke ko panzana na Kisasa. Tout ça, c'est acte d'engagement. Il y a des structures. Merci beaucoup. Merci. C'est autour du monument que le président Tshisekedi. Naebi Sakibino que présence remarquable ya Jean Bertrand et Wanga CG à UNC. Tolingi tozo a réaction na ye. Mwana mboka Jean Bertrand et Wanga Mbote. Mbote mingi. Nos conférences Sili, réaction na yo par rapport à la conférence. Et Sengo. Et c'est la victoire. Ça aurait été une grosse erreur. Ce qui est dit là, que le peuple Nabiso n'a la unité aujourd'hui. Nous allons des enfants, pardon, nous allons de l'avant pour que victoire, il y a alternance et ça a une réalité. Voilà, et ça a une réalité, mais parce que Toyoka qui UNC a qui contre Milulu Oyo, Jean Bertrand et Wango Yaki Nandenge na Yomoko ou bien Oyaki na qualité à qui CG à UNC. Nga nazali secrétaire général ya INC. Moto alongolanga secrétaire général na ndenge yanko azate. Pe na ye kosala musala nazalaki invité pe na sali mosala lokola INC tolongi lokumo ya INC lokumo ya dynamique. Parce que l'INC ba soutenaki délégation ya dynamique. Donc to sali mosala pona ekolo moto abangisa moninga te. Toko risque koyo akanengo ozozonga Kinshasa boyeke basaleli motion babengani yo na UNC. Nani akosala ngo? Nani akosala motion? Il n'y a pas de motion. La décision est la direction politique nationale à quoi apprécier Mosala Ngaina ndeko Tatulubaya. To salina bandeko mosus et le kinango bien. L'essentiel c'est la victoire. Le reste ne nous intéresse pas. Merci beaucoup. Moi Namboka Clément Kankumbote. Mbote ndekolize. Réaction na yo na milulu oyo na oyo batangi est-ce que convaincre bino ou bien eningisi bino mo mukeza quand même na besoin d'homme. Et convaincre biso pas ndekolize romoni makambo yo mouvement pour le renouveau le belaka. Yango wana omoni yango zozongi lelo na ba résolution tozi na conclave ya lelo. To sengaka mokonza moko libérer ba prisonniers politiques ba commission en condition lelo to sepeli nango. Ba libérer ba chaîne ba télévision net ba RLTV ba chaîne nyo solo to sengaka ngo ba senga osusu na résolution ya conclave.
va respecter la Constitution, va respecter la résolution 2277 dans Mobimba na yango. Na basi que bao bazane sengomingi lelo zabiso, batu ya mouvement pour le renouveau, na alternative 2016 auto kanaki que non, il faut alternance et ça la mana 2016 et puis sengomone des anini. Président Tshisekedi atie ba opposant nyoso estika moko ba ndimi leadership, lelo moni ke ba lo bakabiso ba seka opposition, azalaka na unité te, azalaka na ordre te, mais lelo moni ke opposition à la kisi, kako ko fande seka moko ko za ba résolution ko vandi sama solo. Donc na basi que peut-être monde ko moko mi balé o bayete, tant ko ba na makambo lobami lelo awa. Na basi eza likambo ya elengi ya kitoko pona peuple congolais, tozo zonga na kisasa, biso nyoso na esengo ndenge to sali musala malamu et que to simba papa Tshisekedi na musala za nango ya ko tindika opposition liboso biso na sima na ye makambo susu mike mike na basi tokota nango na kisasa mais ndenge tokeyawa eza musala o nazo féliciter ba ndeko nyoso balongwaki na kisasa po talaka bato batiki misala na bango pona koyawa ko répondre na appel ya Tshisekedi ebi ndenge na opposition tozaka na ba caprice mais totiki ba caprice toye ko répondre na invitation na ye mais omoni lelo na banzi ezala na diaspora ezala biso ba oto uti na mboka na bazi loto lobili loba moko nde Congo na biso ekende liboso na 19 décembre Joseph Kabila mandat na esili avec espoir que boko banda ko finga na lobby te parce que bino opposition na biso bolembisi biso babi balukuna yo zali awa ozaki na milulu lecture na yo parce que ba ndeko diaspora bazalaki ko bangela milulu en OK baye ko comploter contre la République, c'est ça la version Zana Kisasa. Réaction na yo. En tout cas, diaspora et CPLI. Pour la énième fois ou la première fois, diaspora et moni ba composante, il y a opposition na biso, il y a ba force vive baye na poto. Au lieu baye pour nous comploter, comme cela avait été annoncé, tout le monde qui va travailler de façon responsable. Biso moko diaspora tozala ki wana pona ko vigiler pendant les 2 jours pona ko landela esprit o ezala ki ko conduire ba travaux wana. En tout cas, tomoni esprit ezala ki ya humilité. Tomoni ke bandeko nyonso batika ki ba titre na bango ya ba président parti, batiki ba titre na bango ba député et consort pona ko mikitisa ko salelo ko moko ko sepelisa peuple na biso. Omoni biso toza na ndengo yebi tobundi etumba ya 7 na président Tshisekedi. Tomoni ke bandeko pe ba reconnaître mutu o biso tomonaka depuis Kalakaza visionnaire. En tout cas, to sepeli pe yo batu ya diaspora balobi na yo bienvenue na Potopo oza mwana ya kolo lupango. Avec espoir que la diaspora combattante ba kondima pe yango parce que wana nde ezalaka mukuwa. Non non, yo za les bienvenus parce que ozali guerrier. Outi na école de guerre, ozali machine de guerre, ndenge po ye awa ko continuer musala na yo, mais na osenga na bato batala rabino. Baye que journaliste ata azali ko soutenir cause, il faut atikala nanu na logique moko déontologie musala na ye. Donc bazala ka sévérité so ba moni yo keye pa ya batwana na ngambo sali émission o eleze on ira comme kolia, c'est de la bassesse. Batika yo ata olingi mboka na yo po eza mwana ko lupango mais osa musala ndenge longo bani. Merci président ya Orange certainement. Réaction na yo par rapport à Milulu. Réaction Zali Kitoko, satisfaction totale parce que l'objectif nous sont poursuivis, tout ce consolider en obiso bansoawa, maman likambo Zali respect à la constitution, maman likambo Zali respect à la délai nous sur la carte de la constitution et puis maman likambo Zali que le 19 décembre to confirmer, to réaffirmer ma communion. Donc, opposition nous Zali ensemble déterminé pour être biso banso to ko atteindre alternance oyo na 2016. Yango eza succès makasi ya congrès. C'est vrai, to bundi moi mingi pendant 2 jours oyo, mais to sukisi na conclusion mo kitoko penza pour l'intérêt à peuple congolais. Na bandi était pendant 2 jours. Nous sommes télémaki na kati ya Kinshasa, mais à partir de l'élo esengoza makasi parce que population nous sommes en esengo partant la résolution tout tu kozwa tout tu voter na mokolo. Wana bino dynamique est-ce que boyo ki soni parce que bo tiraki na makambo ngo boboya ki ngo nanu dynamique total et ba sentiment de dynamique ezali présent et bandeli banda et bandeli tisika oyo et nous ce salami ezali à 80% option à dynamique. Voilà esengoza makasi. Merci mwana mboka Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, n'enjoyez nous. Mbote mwana mboka Félix Tshisekedi. Et c'est moi. Il y a comme on a un poto, na ba nouvelle à bien boé. Oui, en tout cas. Nini sepelation makasi na kati awa parce que nazo mona ozo seka seka nini yango sepelation makasi. Lisanga.
lisanga ya bonganga te mais ya lisanga siko ya bana mboka. Mais lisanga bonganga zaki. Non, je suis très heureux parce que tu as réalisé exploit oyo bato bazaki kondima yango te. Oyebi nazana ba responsabilité diplomatique. Na yoka ba interlocuteur na biso ebele ya communauté internationale bato na mebino opposition yoka na raté eza divisé ezali faiblesse et ko risquer positionner Kabila ben voilà lelo na lingi soko kanzembo wana te opposition comme unie opposition comme structurée sikoyo tokoyeba ndenge ni tokopotana na bato balingi ko boto la biso mboka. Bon, est-ce que Yambalo est changé parce que Bino IDPS tout le monde a Bino na Fatima au sévère coalition pour le vrai dialogue wana ba Bruno Mavungu ba Telemi ba Vital Kamere ba Tutu zelana bon ceux qui n'ont confondre ou corriger muke oui OK muke mbwa swimwa awa ndenge tozonga na Kishasa boye mbwa ko soa mbwa parce que ba plateforme na Bino ya opposition ezalaka ya ba aventure minimum. Non parce que awa to sali structure asikate to sangisi nde makasi batu nyonso baotikala na indépendance na bango na liberté na bango ya mouvement mais to sali siko supra structure donc structure likolo ya structure po to kutanaka to échangeaka ba expérience et surtout pona kokoma siko makasi ya kokoka kosala face na banguna. Mais bitumbe kozela bino na Kinshasa eza peut-être ya pouvoir te ezande bande komisuso bayaki na conclave te batikali na Kinshasa nga na longwaki lobby batikali se ko tirer wana opposition te d'ailleurs bazana makasité bozo kende kokuta na bitumba mibale. Comment allez-vous gérer bitumba mibale wana parce que parfois il de tourna kabino bobo sani monguna bobandi ko bomana bino na bino. Oyebi vrai juge à ma camion sozolo bana ezali peuple ngana kota ka jamais na ba spéculation na bandolobo ote tokota la kaka peuple a aucun côté à nani c'est tout à partir avant on a vrai baromètre pour yeba que bon bino boloba na bino pamba ou bien bino bokosa voilà mais na banda kolobo banani balobaki non tokipa biloko na te pour la diaspora combattante beaucoup se comporter ndenge ni na bango. Non, mais diaspora combattante, Bayebi toujours qu'on a toujours été ensemble. Malheureusement, Bandeko Misusu, Bapona na Bangon Zela, Yako Finga, Yako Kosala Makambo Zangatina, Yako Baby Salisanga Banamboka, c'est dommage. Mais en tout cas, dans l'ensemble, Biso na Bandeko diaspora combattante, Tozarana Biso, Toyokanaka. C'est vrai que Pokoso Ezali, question Ezali, moi, divergence est raté, surtout dans les Cambo, Biso Kendara, on a dialogue, mais tout le monde, Lelo, communauté internationale, et voter résolution pour na Kokendesgo, na Babilo, Kwano, Bango, Bafingela, Biso, ou considérer Biso, le quoi, traître. Et ça, dommage, mais bon, c'est la vie. C'est ça la lutte politique. Il y a des hauts et des bas, il faut qu'on y mette. Merci beaucoup. Moi, Namboka Kovo Ingi Lambote. Mbote na yo ndeko Eliezer. Point de vue na yo par rapport ya oyo utikole. Ezaka esengo parce que na bango na 2011 oyebi ke azalaka levier Thomas Landa ke batu fo balanda ye. Lelo banso ba esima na ye donc maloba nanga ekogisami donc ezaka esengo ya komona donc bandeko banso bandimaki ko mener lutte politique d'un côté opposition. Tout autour pour que tu trouves solution à la promo de ça donc et c'est un makasi. Mais tout lundi bande comme sous na Kinshasa entre autres vient yo Gabriel Mokia lobby ça c'est un complot biso to ko kende biloko anate et ainsi de suite. Ah vous êtes déjà devant des fronts. Il y a liboso ya makasi ngana zo mona isa ya ba opposant au batikala ki. Comment vous allez vous comporter? Je crois que ndeko mwana mboka Gabriel Moka ba induri ya nerere. Banduri NRR, muto pa nduri NRR to ebie, mais ils a participé mawa. Ya komona bandeko oyo to considérer to ndima ki bango. Kati na biso me bazola sabizaleli kaka bazana ngamu na bango wana. Donc bandeko wana bazosala makambo wana. Comprendre? To yebi ba gymnastique nyonso basali ya se ya mai. Oya butirité. Balingi siko baluka ko créer moi poche moko ya résistance na kati ya mboka te.
batika kotia ndeko mwana mboka Gabriel na liboso parce que biso to ba machine de guerre mutu mwa ko beta tolote devant biso na opposition pour to ebani nani aza nani. Donc mwana mboka na yebiki batiaki na erreur ako se corriger ako retirer maloba alobaki wana mais ndeko wana oyo aza na base makambo wana ngamo na s'occuper na ye na ko se charger na ye. Voilà, mwana mboka Jean-Félix, réaction na yo par rapport ya oyo uti koleka. Bon ben au monde qui toyaki na yo avion moko l'air tozalaki kosolola moi ko banga ezalaki pour tozalaki koyeba vraiment te makamoni elingaki bima exactement wa mais atterrissage et ça l'a mis vraiment en douceur ndenge balobaka na lopoto toyi komona que insister sur le non, il y a dialogue convoqué par Kabila, insister sur fin, il y a mandat, il y a Joseph Kabila au 19 décembre 2016. Tu vois comment on a dit que rassemblement au Lukaka depuis Kala, tu réussir Kisayango et donc vraiment na Genval, na Belgique et Sengoïsa vraiment makasi et je crois que bisono sotoko kitana kin po toko kako contaminer joie oyo touti kozo awa na ba congolais o nyoso batikali na mboka. Merci beaucoup mon mboka Albert Fabrice Puela nazo sukisana yo parce que to komi déjà 2 heures moins awa na Bruxelles parce que et que vraiment na area Botou Makasi, réaction na yo par rapport à oyo bino na dynamique tangu sangwane yeto qui d'abord vous sali déclaration bino opposition na bino ngo to éviter ce qui instabilité ce qui nin vous sali déclaration kunate awa siko makamu ngeleki bomoni ke bozaki na raison to bozaki na tort ou bien kaka système ya que to boma bango po wane talibiso. Merci beaucoup. D'abord topesi lokumu na Nzambe topesi pe longoni na peuple congolais pona oyaye bitumba. Ya solo tango tozwaki ba invitation to hésitaki parce que ba question ezaki ebele. Ba bengisi biso oui mais kozala wapi? Combien de bateaux bakozala kuna? Nani a financé loko nyonso wana? Et tant to poser ba question, ba pesi biso biyano yangonde et pesi biso ndingisa et pesi biso force ya koya pona koya kosolola na bandeko. Et koya tozoya parce que ba pesa biso mandat na bandeko batinda biso na dynamique ezalaka dictature te to se réunir to zuba décision et non to tinda équipe à liboso ye équipe on ye basali musala to pesi ba point de vue na biso to landaki o ezaki discours ya président Etienne biso to pesi ba point de vue na biso to examiner na ndenga boboto na nero privilégié intérêt supérieur ya mboka et to monique oyo toyeko pesa comme ba résolution au fait yangonde bandaka la discours ya président Etienne Tshisekedi parce que yende aza icône de totolo bango ya lutte politique ya démocratie mboka na biso do to sa penza na esengo oyo ba latinise ba lobake na Genval awa toye weni widi wiki toye tomoni petolongi. Merci beaucoup mwana mboka pusana mwana mboka mani Yoza représentant ya Roger Lumbala na basise oyo ba résolution bimi réaction na yozande yiboko ebiki biso bana 7 soutien Etienne Tshisekedi lui to banyango depuis 2011 to bunda pour na président Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc les lois ali concrétisation ya rêve na biso après élection où ça na 2011 oyo président gagné ki maboto ki bokonzi na ye donc Roger Lumbala depuis de comment na poto a défendra toujours vision du président Etienne Tshisekedi Mulumba et puis il n'y a pas longtemps il disait qu'il fallait que toute l'opposition se range na sima ya président Tshisekedi Mulumba donc les lois allaient le la concrétisation aboutissement et combat oyo to bundara tous les jours pour na bananyo so mboka ba mika ko se ranger sima leadership ya oyo to bengaka les monuments nationaux ya mboka biso Congo. Merci. Tosukisi a bande kolanga